yo jamais ko tina muninga ba maître na wana le ko ba ça makasi ko ba samso ba beta muninga ezaka te wa bina fali bina mona mai na ngapi na ngane na boila sepila no me ko to na pino so la osoli bina fo na mona mai na yo c'est pas to makasi ba beta bi ferret ko fait pas que charote la ben authentique fani mais tina ba ba beta ferret parce que c'est le mangele qui trop boulot ezati na boulot ningi ezati na kofinga leader tanyo sota fandi muta finga leader fa muta finga leader so ça posa musique na posa marambo ayakin akina ba poto contrat akina poto contrat to muto so ebiso bana banda to idéologie to fanda ba côté mo to ebido akina poto contrat do poto no ma ba ko kateli kemba ya betara sete raison mukanda so raison mukanda yakina fana kini asa marambo ezaka na kini leader na problème na été so leader a koti marambo ki akokangi c'est toi beti sae afanda fandi bongote akoza na ba makala ya poto akoza na makala poto akofanda fandi bongote to ebi fale mutabota mana makambo azalaka te bino tu bozu makambo pe na ba misu na biso to mona ndebo uti na beloko te bozo komona ba makambo mutaleki mutazate biso nyonso tozaka bato lelo za tourna o lebe za tourna eza linda like tant yo betaki tant yo vibaki tant yo solaki bato pe bakomaki te lelo eza temps Mystère Lovalova makamu oyo ata partenaire na yo uninga na yo Jésus Ferregola a osepela nango te ke yo senga pardon biso take ba soda na yo anise zara pardon basengaka na moto oyo abokola yo ou alesa yo ou atangisa o chic biso bana bandal totaki ba image nde ba mettre fali ba beta selio bon ça la biso pe bien c'est la biso vraiment bien parce que c'est le mangele qui trop boulot ezati na boulot ningi ezati na kofinga leader tanyo sota fandi muta finga leader fa muta finga leader so ça posa musique na posa marambo ayakin akina ba poto contrat akina poto contrat to muto so biso bana banda to idéologie to fanda ba côté mo to ebido akina poto contrat do poto no ma ba ko kateli kemba ya betara sete raison mukanda so raison mukanda ya kina fana kini asa marambo ezaka na kini leader na problème na été so leader akoti marambo ki akokangi c'est toi beti sae afanda fandi bongote akoza na ba makala ya poto akoza na makala poto akofanda fandi bongote de leader na to kipete leader sa boulot yeninga zawana so continue marambo na so leader akoti marambo ni ke mabe mais leader akokipete leader sa boulot et puis pesa biso bien et ça biso to ka bon pour fingeleri mingi baninga babeta musique yati banimate bazebele babwaka baza baninga pe bazebe babina file kutu babwaka bato bayoka so ça c'est le abiselo ya bwaka ko imiko ayakin abwaka tuna niveau mikila bwaka na lande ka mingi tana moi biloni mo bwebimi na TV biloni mo bwebimi na TV bato bayebi ngote biso ba mura musique tamo role ka to moni selo me ka tamo rolande to eba o manga zaka no so to moni lo ni photo tiaka to eba so ezani to tepeka na tele lo ba rumba ngo eza sensité donc rotika rolo ba biloba lo bata finga réalité leader abeta ba disque nyo se cartonaka disque yango eza na top Nicolo eza disque leader A na Congo donc leader osa musa rotira ata fanda rafinga eta nyos donc biso bana bandende to za to ebi bien akembi awa akembi ata mamu mana ba sengle nzala akepota contrat poto contenda kinda to ebi bien so ça que c'est Léo azana mukanda azana makambu yeselo azambanga ayakini baninga boya to mona baninga msuba boya baninga msuba ke ba ba vile biso ba banda mo to tanga ba kombote ba he bakini pe ba beti tu bazongi to mona bango yende to ebele na mbanga na ayakini ayakini asali loko ya rosala to ayepe to moni yeselo e après zongi aro ba biloba lo barate leader so koti makamno ke loin mais leader ata occupé te biso pe ba fana leader ton ata occupé te manix exact leader fali mudatindie mais mettre manix yo kine salaire le qui trop finge le qui trop yango s'appliquer et puis biso to bana banda so ki c'est leur kontira ba maramwana ya oya awa bo biso moto osimba
biso moto simbe pour étant biso ta ba fan leader na biso fali pour handicap la merveille donc on ba bêtise devant été donc asa jaloux ba banda mutu muta sa boulot na ndenge ni wa yebeli so za jaloux muninga donc biso ta ba fan leader fali pour so to zuye biso moto simbe ana mabele aso kontinga ba makambwana biso moto simba eselo biso moto simbe na nzoto ba fan na fali donc to ebisi ça dit patindi biso te to fan na ratola na mingi na be mission to na mingi na be internet partout na finga donc to constatera so débordé tout so aye biso moto kange pe to robeta donc ya loba mingi ate to boki jalousie jaloux na wana a doser so continue ngwaka biso mo ba fani ana ninga kinto za solution na c'est le scrum Mister Lovalova que j'ai sali en passant mon président c'est Anissé Zara 4 lettres sango eza sango otomoni eza sango par rapport ya ke bazo luka bazo loba bazo pousser yo na acte moko boye o eza des arts qui est au senga pardon Mister Lovalova oza soda okotika la soda banque tumbate soda sola par rapport ya jenenge jezo kende soda sola par rapport nenge je kende soki mutu azo pousser batu batala rabe sima biso to ba soda na yo Anissé Zara aza soda na yo Mister Lovalova basenga pardon te ne logo oyo salite toza biso nyonso baima toyeba kosolaka en famille oza moko ya bandal yepe aza moko ya bandal eza circuit bosola par rapport à circuit eza circuit po mutaleki mutazate biso nyonso tozaka batu lelo eza tourna yo lobe eza tourna eza linda like tant yo betaki tant yo vibwaki tant yo solaki batu pe bakomaki te lelo eza temps Mister Lovalova makamu oyo ata partenaire na yo uninga na yo Jésus Frère Gola a sepela nango te ke yo senga pardon biso take ba soda na yo Anissé Zara pardon basenga kana moto oyo abokola yo wa lesa yo wa tangisa yo chik soki te oza soda okotika la soda zonga pena moto na ndenge ya blague te tangi Afrika Mister Lovalova Poutine papa mapasa yeba ndenge osola makam oyo donc makam oyo toke na ngona ndenge ya mabete to sola ngo tangi batu soki mutu azo ya pousser mutu atinda mabe sukeleka mabe po mabe zaka muta sukisaka mabe nyonso zaka yawe OK po ata gouvernement batu basola kaka eloko leki conversation ezate na makam oyo okapani tina sola na yo nini ekitangai mai miso ekitangai tant na yo ki Afrika senga pardon na lingi makam wana te to lingi makam wana te oba soda na yo yo moko ebike oba soda na yo donc to sola fote ba mamni to sala to kena na ndenge ya batu to kena ndenge ba yuma te ba nyama te yo za soda ya ba soda o soda na yo Anissé Zara a expliqué au cas que kozo esprit o ya ba yuma te yo za faible te o za guerrier o kotika la guerrier on a rien comme ça message yango wana Lovalova c'est le scrum Poutine. Ouais, moi c'est Ala Chingoma, escalator depuis Bondalungwa. Bon, on a comme marambo et comme on commence à 12 euros. C'est Léo, Fali, bangonyo so baba na bandal, baba na mabele moko. Bon, vu que la musique, bango ya ba lelo, ndenge yomo kendele. So et comme il commence à niveau que ba kange musicien moko na kwemo ba menacer ba beti. Là vraiment on est loin ndole. On est comme un Shawn Michael, comme un Goldberg, on est loin d'où. Pour biso pellet au col, la bina bandalung, on te bat pendule, bina rythmique, on a été. Et ben la biso ba polémique, les alarmes en haut, les guinées écran, l'équipe boy, à côté boy, à sali boy, moi tac, oh bakutani boy, ba seulement affrontement et tout. Mais ce comique, Coco Martin, à ban niveau, à ban zoto, en tout cas, on est loin musique. On a venu loin musique, surtout à bandal. Tu es bissé Léo. Toyebi fali mutabota mana makambo azalaka te bino tu bozu makambo pe na ba misu na biso tozomona nde bouti na beloko te bozokoma na ba makambo
mais ce qui est comme ça notre niveau ya ko bunda en tout cas on est longue musique on a beaucoup mais biso non ndule en plus bobe ça no personnalité na bino réputation et tout que ba musicien congolais mo ba kutani ba bundi o ba menasaki o ba célébrer ceux qui c'est le papa m'a pas ça on a ko beta ndule que comme écouter na niveau que yo matana na anniversaire ya tutu kaluchi ya na niva tutu kaluchi yo prester image comme na niveau que avo matafo o senga pardon ya nini parce que ça o yemo fallait lo beza combat ya boxe to combat ya ringo bazoluka moko gagner non c'est pas yango boyembela biso ne musique bosela biso mangamba bien o biso bana bandal bana kin Congo mobimba ba meloma na musique to ko sepela on comprend to CP là que to CP to vani to ka mon musique ouais so c'est une bonne musique non ça va to betelo maboko so yembi non ba mise ba Robino ba nani ba brigade ba nani ba mise ba ebele ba wata tout le monde ba ça la carrière musicale na bango bon kolongwa ya musicien non problème te o ya ke na sala album na eza problème na mto luka kaka li foot na pour na lobby pour la laisser bana na foyer na et tout. Mais ce qui est comme il niveau de bagarre en tout cas bien été fali c'est le hasard de Ronayo yo linga ko sala mamba bongo ndeni ke yakotina ka bakala ka ebobo mamba ke ka musique mamba polémique ya ba polémique ya ba mbanga wana ngo ndinga bana bandal ipo beta kambanga c'est le beta kambanga fait beta kambanga ou beta kambanga tout le monde beta ma verambo ou beta kambanga 20 on écoute beta kambanga jibe piana beta kambanga ba kester beta kambanga papa we mba bando beta kambanga boyo le lombanga ko bangisa yo dicap te ko bangisa yo ko matin niveau ke ba simba confrère na yo ya mamba musique en tout cas biso bina to abana banda to sepel na ngote do wane ko mpena ke mama mboka fo ba to ba luka bo luka pena bo landelela biso quoi bo landelela mbena mangamba ngo ko biso pena mama musique to bilona musique ko bina et tout ba spectacle et tout artiste za muta mama mo so za na domaine na baga kende na mamba bitumba Lucas Chama Michael ba bengi kabo edingwe ba tikeli bino ring bo sali travail biso travail na biso ba mélomane ba fanatique na bino tous ont besoin que ça plus musique donc ça plus musique donc na éviter en tout cas na ça vraiment décis par rapport à ndenge na yoka ba kongo na ba net par-ci par-là panzani et tout c'est le hasard de on a biso mona bandal star na biso pe ya makasi ya soda makasi abundela rapé mabele a défendre rapé Congo défendre pe Congo fali pour poser mona bandal mona mabele mbila soda ya makasi misia makasi ya mboka oyo ya Congo ya bandalungwa to chela ko pe mo espoir pour te dire que ça jogo ça 10 à match mais e bango 10 abeta e monter na terrain c'est ngapé faut défenseur azala tinda ka likolo et c'est ngapé moi 9 moi 7 azapa zo sala moi extérieur donc bino tout mutu na mutu oluka ka vinae donc boy ba ndenge pe ka yo kitsa mambo po e bike ko kede amabe e kene mabe to za contre nani to za pour nani bino tout bande na biso bino tout bobeta musique pour na Congo donc soki bolingi catch okende na terrain kuna so ya bondo ba panzeli bino ba bengi bino balati bino balingbanda bobundi wane longwe ma musique botikali ba catcher botikali so ba boxer so ba karatéka so ba nani en tout cas toi vraiment décis toi décis et comment tu na niveau wana c'est Léo bobo mamoto wana fali pour bobo mamoto wana on comprend bon ouais malamu te. Bonjour, je vous salue depuis Bandal séparé, c'est l'artiste G-Love. C'est l'artiste G-Love quoi donc tu ira kolobela likamboya ba vina biso ba bima déjà la carrière musicale avant biso ba vina biso ba vidéo ils ont ça la actualité internet mikolo yezaka à propos ya makambo elekela ki veseleyo na ba mettre ba sécurité ya fali pour pas donc babiloko wana la musique congolaise vraiment ça babiloko ils ont ngisa biso sima ça babiloko vraiment ils ont ça la musique na biso ça l'a toujours faible en Afrique ça babiloko vraiment ils a vérité vraiment té na mama musique pardon ils a la raté des arabes tumba bongo non tout monde bongo té quoi c'est l'Oscar Magna droit matin la podium à s'exprimer des musiciens tout basé na talent et boyero quoi s'exprimer sur scène mais ça qui a pas si romona que maître et a parvenu que simba artiste mon nene local la Célio ils ont vraiment activement quoi y a bien té quoi donc ça ba bilo romona musique na biso faut anéantir en to chango na position négative parce que ça tali ba Davido ba nigérien ba togolais ba ivoirien ba sénégalais ba mamna bongo comme qui est différent na biso parce que biso to trop rancune na musique
et pourtant rancune que ça la maloba mais quoi ça la tina mutema parce que oh bah ficha qui en a et ça déjà rancune mort comme tina mutema ce qui te comme tina niveau yo c'est que ils a vraiment bien été quoi les artistes G-Love moi on a bien banda c'est Paris Dasuka l'homme de Dasuka y article 15 BMG tout le monde vraiment non biso to ça ba leki to landi ba vie na promotion et musique na sima to landa le colo ya ba vie mais to landa le colo ya ba vie na ba direction ba boki na ngote boye comme déjà ma bien toko zo ba caractère mo to mona mboka libanda to comme sango lora ya biso buba na charisme babunda parce que eza ba rancune na bango biso ta ba congolais to zara na bolingo to zara na union to rolinga ba mamwane comme atina ba niveau mo comme il laté donc ba venanga vraiment je vous respecte beaucoup il a fallu pour pas banda c'est Paris ayo c'est le scram banda c'est Paris pe ayo artiste na bino pe yo G-Love jeune talent to promouvoir to komara place bino bokoma mais veut conseil gratuit tant que nazala ngaleki mais balobaka moi mo ke pa beta rambunda ba kolo babinaka conseil gratuit Zakaka qui babiloko on les rendre musique na biso faible il a fallu pour poser en mboka libando mon ande baninga ba développera vc le yo za mboka libando mon ande baninga ba développera dans babiloko on attend bo salango les autres biso voire même incapable il y a ba producteur il y a ba manager solide parce que le management production na ba jeune talent au sala boito kemba ba ve bino déjà comment bino boza ba yaya na mambongo bola qui s'appelle le kolomoro ya ba yaya o esala ke biso balé ki tolanda bino boza ba vie bosali déjà ebelé beaucoup se comporter bon parce que boza déjà na babana bazali batala rabino ba via musique na bino to landa le ko na bino ce que ti bosali bongo ya bitumba ya makofi c'est biso ba jeune talent personne de comme de kuta te mettre la makofi non ça vraiment ils ont vraiment bien été ils ont vraiment l'importance donc ba vient vraiment conseil gratuit ils ont rendre la musique na biso faible ba genre ba bloc on a prochainement il faut qu'on invite et puis ba mettre ba sécurité faut bozala na moi ba réserve faut besoin de réserve boulot et ça boulot bien besoin sécurité peut-être kengelara fali kengelara c'est léo les attaques sécurité c'est léo kobanda fali les coffres ils manquent à respect totalement ils a pété sécurité il a fali poupa à robanda c'est léo les coffres ils a ba manque il y a ba considération robo il y a ba to baza déjà ba légende de la musique congolaise donc babilo qu'on a vraiment toujours tout ligne ngote to c'est peine de biso ba jeune talent vraiment ngana part ngana c'est peine ngote parce que musique eza catché Ranki na biso ya na studio beta bandi mayo gangi sabatu teka disque c'est tout le zara sous disque te monter à partir internet c'est tout mais ça te yona yo boyo na raté yona boro wela nini makila moro so bazi fali bakati mbeli congolais makila ba congolais bazi fait vrai c'est le bakati mbeli makila ba congolais donc et ça linga vraiment bien té loko wana na musique photo chango non là-bas là mais ba vi na biso bino boza ba vie bosa déjà ebelé bola ça moi simplement boé que biso balé qui te recapter te recopier qu'ils ala qui te monnaie le monde dès que on les a des arts vese le yo salam no yango donc il fallait pour pas etc tous les labino fort bino de boza ils mangent la musique congolaise avant batanga biso ba jeune talent batanga ba jeune musu ba sama kelele na TV babi talent malongate bon tanga no ba bino ba vie na biso bon tanga no bino beta ba stade de France beta ba Zénith boza na moins expérience élevée que biso donc conseil gratuit bon bonata rasu libende wana bonata ki wana parce que et c'est le monde ils ont rabaissé biso ta valeur na biso artiste et aussi là ta valeur na biso c'est biso ba bantou to peuple nomade to ba congolais to mesana ba mambwana te to mesana ba mambwana te donc tous on sa bolingo ndenge zalaka auparavant ndenge zalaka la musique ba ve lutumba simaro ba ve lwambo mambango ndenge zalaka ba ve madulo système le loza subongote vraiment et ça linga bien ndena PCLI je crois qu'il va d'abord comprendre biso to ba vocal déblé bato ba encourager loko yo ba za ba dernière bête ba encourager que ba mission congolais ba za na rankine comme matine ranking bien sûr la musique aussi la té mais aussi mananzo to wana vraiment de te permettre en suite à la prochaine salle vraiment ils a respecté ba ve merci vraiment na CPLI Herman plaisir à trop tala rabino quoi c'est le héros jamais aussi a fallu pardon attaque ou toi tous avez bato to raisonner rapide so moi que moi la maïté n'a pas tombé banana so sauter non so sauter au fin on le banga so na ki pa côté dans notre cas jamais ko la nyama na yo po munyo so muki ba finga kai yo jamais ko tina muninga ba mettre na wana le ko ba sa makaso ko ba samso ba beta muninga eza raté wa bina fali bina mon la mai na ngapi na ngane na boila sepila no me ko to na pino so la o so li bina fo na mon la mai na yo c'est pas to makaso ba beta bi ferret ko fait pas que charaot la ben authentique fani mais tina bango pe ba beta ferret aboni boyko to zabe batut so amutabo do il faut se pardon soit se pardon to bando beta e le quoi ko beta ko kufa te mana mo bomai c'est le yope wa mama be fort
Si moi na maya komo tina batama kasi na beta ça yo lekisi ça au déborder. Boaba na sika moko bokoli sika moko. Baranki ti wapi. So moi ko kipi ma mnete initilo bana ko krechaka ele mani bo na tika ma pesa fala krechote. Na tika omona te mais yo c'est au déborder ki yango ke mona mai wana hikanda atindi batwa beta yo. Poso ayebi no male obunana ayo ko soni yo po yo ke soni bosima na te. Mama tina bato ba yebi o bien te o ba kola na to ba yebi ko kola na te ndi ba bo betana hein ah fali yo bula fali sko neza mo yo bule ka ko bino sommet o leki ba grapote Michael Jackson o leki ba ngotu ozuma chance étoile ne brûler mais zela étoile na o brûler kaka yo na peso ba ko mamuto makaso tina ba to beta boyo to ba yo on a fanatique na ofali na fanatique no numéro 00 mais il au sali pina na CP na ngote so ba nous a CP ba CP na lo sali mais ngapi na ndabwe na bina content na ngote yeba no ndenge avo sali kambu avo sa mokano faut raisonner na maman na sali ya bien ti faire misa fait nani guitariste fait wana Marka Wiz a finga yo pour ni to continue ba makasi ba betaye. C'est le nom monnaie tellement azakane makasi te toyebi o monnaie yango tini batwa betaye yo moko po ba koza jidoka il faut que betaye maka uzuta leka na kisangani na bandala uzaka po tina batwa betaye bo finga na munoko ko makamba tina batwa beta yo se ko kanu ba kina ngote wano yo se ko kipano bango neti nga muto na société na kontaka déjà okufa. Pour tirer aucun jour dans tirer bien comme non aucun jour dans tirer le boulot mamna aucun jour dans tirer ko raisonner quoi ata non raisonner au dépôt na week-end na beaucoup fa ouais vraiment tu que le bilara pour un sujet oui c'est pas ça qui na Paris l'anniversaire il y a venu surtout tout à Luch avant c'est le matin na podium tout le monde artiste belé matin tu as ba yemba qui mais comme ka air assez le scam et comme ba complication belé matin avant matin faut asenga des excuses et pas mettre à Faline. Là vraiment dans l'obéla, ils ont nécessaire d'où le temps pour la rabongoté. Il faut dans la union mon corps. Tout le monde a rappelé Davido, tout le monde a rappelé Whisky, tout le monde a rappelé Belé. Bah comment ça va rendre la bango, mais bah on n'a jamais pas bimisango bongo devant public donc bongo ça la bien té. Biso peut tous abalé qui, tous abeta musique na sima photo la nene likolo la bango. Alors tout le monde a qui baso mimana boye là vraiment et ça la bien té. Conseil n'a pas ça va venir vraiment ba stopper loko yo batika ce n'est pas bien vient la biso fali azamo la bandal to yebié nani vient c'est le scam azamo la bandal bango tout bazaba la bandal c'est ko to bano bomana chi wapi yango wana pe ça la que musique na biso musique so congolaise ils ont moi trop ciment voilà vraiment ils a bien té surtout biso ba jeune tezo bima boto la ndaka likolo ba vie po bango ne ba sala ba komo liboso alors eto mo la ki bazo bomana boui o moniter ça la bien té artiste musu baza libanda ba kamora yango et ça la mara na Congo bien ndenganini ngapena c'est l'artiste Cisco donc les 8 tapes nza ko lo babu vraiment et c'est pesa ngati elle a fandi na yoka news oh c'est pesa ngati toza mboka moko il faut to linga la makasi bata libanda mona ke bolingo sa makasi donc ba je ezala vraiment te ki to bomala rapone lo mo ya muke ba rankine to boyite la musique ezala nango. Mais tu relinga te comme à niveau moi batba mon ango face à face boy biso to zate ke lo ba Tupac ba la kala Tupac ke ba rythme ya bango américain ba Tupac ba so bomala wala ba na bango mais oh biso il faut voir que fallait mettre rumba fallait mettre rumba nani vient na c'est le scam grand animateur to yebi les arabes genre musique moko pourquoi siko e comme na niveau mo boy oh ya sali muninga boy to tike loko wana vraiment ba vient na so bo yo ka pesi na bino Cisco. L'artiste on dingue dans le babou et ça n'a vraiment plaisir il y a trop barando yo tebi ki za la ranango mais et comme jamais à niveau moro que muta matana podium avant matana podium face un pardon non alinga ki pas mataper ala ça peut ba œuvre na ye ba tu ba za kena ba yo kai ya ko senga pardon ba zo mobali pero budango waka alinga te senga pardon là vraiment totika eloko wana o artiste na bino moi la bandal pe domoni na lo babo esalinga passe na ki ba vient na bandal ba ko mako potana petit na mboka blo bongo za na Congo te mais ti na Paris ba parisien ba lo ba yo e biaka et ça li vraiment bien té donc esalinga vraiment pas sérieux ka nouvelle ana donc
toluka tochala se toluka tobongisa barando wana eza bien te yebi tozonani monde développé ça l'a rappelé belle le fali na seleo magi ba beta featuring ba beta sous featuring mususu et ça vraiment plaisir il y a trop pas bon maintenant le loco oh non ce n'est pas bien du tout